3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Compilation à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Évolution de la tentative de tricherie, de fraude électorale, les autres Salema, CCTV, Radio Liberté Kinshasa, les réseaux sociaux, les sous internet, seul nous est là, pour qu'on ait un peu de Canada, et ça les bongo, média nabino, Radio Liberté Kinshasa, PCCTV. Madame Mayambote. Deko Jean Médard Mbote bonne année bonne année Mbote mingi na bandeko bazolanda biso ndengo lobi lelo eza le 1er janvier 2019 mokola liboso oyo pe na sima ya maponami eleki na kati ya mboka na biso. C'est vrai, peuple congolais azela ki yango mingi depuis 2016. Peuple congolais a osé la élection poussa kaye finalement élection et salami, mais salami na ba condition nini to moni ba candidat baza ko lela yango lelo to ye pona ko meka ko bimisa moi toujours ça là ba c'est ça qui qui to kenager c'est ça kasi toujours ça les locaux yo et permettre que peuple congolais à comprendre la réalité ni ezali pe lobby nani fois kamba na ba niveau nyonso na katiambo. Je pense que c'est ça qui peut qui va afficher les résultats na ba centre c'est ça qui regarde parce que régulateur à média exactement dans centre de médias ni Italie était to ko programmer résultat mais ko empêcher ngate na ba kenon na lekaki na centre ya Fatima na moni ba bureau de vote ba afficher ki Mamba ba afficher ki Gerengo ba afficher ki tel moto. Je pense que ça les sumuté les artistes ko so leki mona ngwana donc par exemple na centre ya Fatima Doudou azaki afficher te et si de suite yango ko empêcher ngate. Alors na kati ya lisolo ya lelo donc ya mbongo bande ko bele ba koleka na antenne awa pona kopesa ba observation ba ngonde ba sali observation électorale bande ko candidat notamment o bazana biso baza candidat ya MLC baza présent toza en direct ndeko Jean-Jacques Mamba baza premier invité na biso déjà na studio Radio Liberté Kinshasa to ko zopena nzela ya singa na depuis Basoko. Mama F Bazaïba Massoudi azali secrétaire général ya MLC porte-parole ya Lamuka pe ya candidat Martin Fayulu toko mekape ko kende mo tour na ba province ko ba correspondant na biso certainement na Badolite na Rubangi na Kisangani Bandundu Matadi pe Gemena lokola toko zanga te soki li permettre biso zo bande ko kuna pour ba pesa biso observation du moins na mokona lelo ya le 1er janvier 2019. Qu'est-ce qui se passe sur place kuna? Alors mobenga mena liboso ndeko Jean-Jacques Mamba Mbote na linga na benga déjà honorable député ndenge ba benga na Congo na ebite est-ce que ko benga ozo kango déjà ou bien zaneri te bon moni c'est l'indem to a publié officiellement un résultat au biso singale to sali yango na profiter pour remercier équipe na Mobimba pour nous en bateau moko baza formidable. C'est-à-dire bateau balali na bureau de vote c'était 5 heures to dali na bango ngana ko benga bango balali basali 24 heures à travail banda mo iti balali donc bipanyo so bakutami bazaki belé pendant ozone malwe kakuna tina mitendi tina barombo petit nanga Daniel petit nanga mususu comme on a Dodi petit nanga ya makasi wana basali musala. On a profité de la remercier bango ce qu'on a au Italie au lobby wana et on a ngane tout est na maté rapporteur de Mukolongo sur on va saluer musala certainement que qui momba eko monter maneza wana zo beta est-ce que ça calme est-ce que au moment de l'élection ndenge ba compliqué élection na mboka na biso tozana ba paramètres belé tozana seuil ezali et puis tozali la proportionnel ezana bande ko mususu na 2011 awa ndenge to comme 2018 ba quota parlement na 1000 voix pays à la bande comme sous bakota parlementaire mazana 10 000 voix. Ça veut dire qu'on a dit comme dans l'élection ceux qui n'ont pas bêti siffleté, ça veut dire ceux qui n'ont pas bandi ko tangate ba publier moi le bako gagner ezalité mais le logo yebani oyo lukunga memoni c'est que des Jean-Jacques Mamba a votamé banda mitendi dotolobi na kingantoko nazala ba voix et na bureau moté na zangi voix donc na centre union surtout na sui ce qui est 374 centres de vote en tout cas nazana ba voix na centre union sur na lukunga après na rotanga nomba ba voter pendant aussi cité mais za ngopé belé bateau bazana ba quartier na ba yebi ba moni ba voix wana donc torozela to ba ceux qui souka na ngozande il y a solo les soto contre moi ba détail ba préoccupation beaucoup tenango na moni photo que déjà na nzela ya province ya Chopo na Basoko poto lukako kutana mama ko joindre mama F Bazaïba Massoudi secrétaire général du mouvement de libération du Congo porte-parole ya Lamuka pe ya candidat Martin Fayulu
pas biso makamuni les akoleka kuna surtout sur information monsieur Tali MLC Zali à kozanga te ko biso je crois c'est ça soka Zali pembe na nzela ya singa toko tante mbala moko soki azali voilà yango na otala na nzela masini soki mama secrétaire général F Bazaiba osola na biso partout bande ko balandi toko pesa pe bino numéro de téléphone kalaté pobo kokako benga biso bo continuer ko pesa biso toujours observation place bozwami soko bozo ka mwa mbutu mutu ezali connexion ezali soute peut-être ko ya mbango na CCTV za image vidéo au collecte biso alors maman secrétaire général F Bazaiba za na nzela singa honorable F Bazaiba mbote. Oui, mbote ndeko mopanzi tango. Ya solo tozio na nzela singa depuis Basoko na province ya Chopo. Liboso tolingi toyeba nini eza koleka na terme ya ba dépouillement, est-ce que ba opération ya dépouillement zo le kamala mukuna na Chopo ou bien qu'est-ce qui se passe exactement lelo na mukolo lelo to le 1er janvier 2018? Oui, globalement d'abord pour la ndenge ya maponami zinga bitumba munene to bundi awa eli kolobani to aligner ba témoin na 5h30 ba témoin ba komi na ba bureau de vote to za nango 282 awa na Basoko ba petiti ba témoin ba kota na bureau de vote. Il a fallu de pression pour ba kota. Tant ba koti ba lukeli bango likamutu sono bo banda la rotation et à 30 minutes à Bili ou à koti to mais c'est pas possible. On ne fait de rotation que ceux qui ont témoins à parti politique manquent dans la alternance. Et à Kéi ou à Bini. Mais les bisous sont qui a témoin à PPSD dans la salle. Ce n'est pas possible. On a fait ce boyat. Et comme il allait la voter, nous tous sommes des candidats à la droit à voter partout. Mais il y a eu des candidats qui sont ensemble. Ailleurs pour voter, il y a des candidats qui sont ressuscité dans des trois candidatures. Sinon, tu ne votes pas. C'était fou vraiment, tu le dis, mais Makamboyo est dans la caté. Et comment il y a voté, la majorité, il y a même un cas de la majorité, il y a une photo, et dans la centre, à chauffeur. Tout le centre est un vote. Donc, à 0 mètre, il y a un bureau de vote. On a dénoncé ça dans la radio. Un autre problème aujourd'hui, systématiquement, dans plusieurs bureaux de vote, notamment la mission basée, la PVT. Donc, il y a deux choses d'explication. Il y a l'Iboto, Matoro et Bazali, il faut travailler dans le bureau de vote. Il faut utiliser la machine, la machine est plantée, la machine est déchargée. Donc, moyen pour imprimer les canaux exacts. Et aussi, de mauvaise foi, comme on a l'idée à cotricher. Moi, il faut à partir de tout cas pour imprimer que vous êtes clôturé. Mais ma machine, va créer un problème. Na bureau moko na lokutu na K4 na kati ya bureau mutu moko a voté candidat azalaki numéro songolo a voté pour éliminer l'omnibus. Alors ça a créé des problèmes graves, mais on a une responsabilité partagée, c'est un candidat, parce que la liste provisoire de Dimaki, il y a un numéro 1. Quand on liste définitive de Bini, lui n'a pas tenu compte, il y a un liste définitive avec un numéro 1. Il a bâti campagne avec un numéro erroné. Responsabilité à tenir est qu'ils n'ont pas affiché la liste définitive des candidats. Ça allait permettre aux candidats de savoir à quoi se trouver dans la position. Donc, dans les cas où c'est grave, mais l'électeur est donné à voter pour plusieurs raisons. D'abord, la machine à voter, il y a une utilisation à voter. Le temps va que les mouvements à 10 minutes, à 15 minutes, qu'on soit dans 10 minutes. En moyenne, vraiment, il n'y a que 240 à 250 personnes qui vont voter dans le bureau Moko. Tous les restes, 400 personnes, qui sont inscrits dans le bureau vont voter. Nous sommes l'électeur, comment on a les awate. Na petit exemple, na Koki, na cité à Basoko, na centre Moko na Koki, ma liste na bango peut se retrouver dans la localité à Yakoyo. Environ 50 km sur la rivière Aruini
pour okoma bon elle wana mutu akozwa bwato nini asala a parcourir 50 km akoma lobi nango vote esili donc bato ya koki bavote te bato ya yakoyo bavote te oyo bazalaki inscrit wana na biro mobimba la même chose na lokutu bato bavote te la même chose na moenge bato bavote te la même chose na bolama la même chose na babisika ebele le même rapport je l'ai reçu ya Yaouma Isangi Banalia Opala Ubundu et Kisangani donc de manière systématique c'est fait à dessein pour réduire le nombre de votants en faveur de Martin Fayoulou le numéro 4 et en faveur de candidat ya Lamuka. Si quoi réaction à Séni au niveau local par rapport à la situation où tu peux relever on a des Séni réaction la mission ya liboso totali rapport pour na retenir ma chef d'antenne pe kotinda na niveau ya tête réaction na mission ya mibale ezali dénonciation réaction na mission ya mission ezali surveillance tout azimut tozosala sikoyo récolte ya bapv et puis totindi batémoin na centre ya compilation depuis élection esilaki centre ya compilation bazomema biso na balenteur oyo tozosala nano installation ya bamateriel tozotia nano bakiti nano tomandi compilation te entre temps bazolongola bapuse na bamachine à voter bazokende yango na serveur moko bazotinda de manière électronique baresultat comme bango baa na bavestat bazotinda baresultat directement na Kinshasa. Nous sommes en train de dénoncer ça. Nous tenons au comptage manuel. Tozotenir na comptage manuel. Et puis ma PV dans la signée. Merci beaucoup. Voilà ma réaction à l'histoire de Yangoana. Merci beaucoup. Jamais de réponse à Séni. Toyoki Sango ke bazo panza biso Sango le président Fayoulou azosala réunion na Kabili pour l'élection ezali mal organisée et que tout recommencer ma élection. Tout ça la période de transition. Nous disons faux archi-faux. En tant que porte-parole à la Mouka na lobby faux archi-faux. Quel que soit Nengeli Kamwezali, on ne peut pas nous voler notre victoire. Nous sommes déterminés au même titre que Bandeko ya Beni Butembo na Yumbi. Il y a solo message qui alors. Nous devons arracher le pouvoir. Tous on a la question, il y a Liboso Tokene Dr Kabwana yo maman F Bazaïba. Totunio réaction ya Séni par rapport au problème vous posez vous relever na niveau local bazolo baning. Na niveau local vous avez affaire à des personnes qui ont un mutisme total. Vous devez sentir que la petite bango ba instruction. Ils ne disent rien. Ils tantôt ils disent un état pas, il faut demander à Kinshasa, il faut demander à Kisangani. Par exemple, na bureau Mokoboy, 150 personnes sont là. Va voter excès des ailes, Moutouana, na bureau na Yalemba, en Tangi bureau, na 17h juste. Mais au Tangi na 17h juste, Batouazali a plus de temps. Je dois vacances de l'électeur na bango, sans l'appel nominal, moko ya ko voter même à Ixika, à Mori. Parce qu'il a remarqué que Moutounion soit voté comme Martin Fayoulou. A remarqué que Moutounion soit voté comme un candidat à la Mouka. Et ça na national to na provincial. Ya solo to keto kabona yo to utu koyoka que bozara sango ya mawa. Moko na cadre munene ya MLC sénateur Ramazani Baya secrétaire général adjoint ya MLC il semble qu'il y a Koufi est-ce que vous confirmez l'information et puis il y a Koufi depuis quand vraiment nazali na mawa mingi na motema na kombo ya sénateur Jean-Pierre Bemba ya ko annoncer effectivement ko confirmer liwa ya ndeko na biso ya mayele ya bolingo ya makasi leader monene le sénateur Ramazani Baya Raymond oyo azali personnalité monene na kati ya mboka oyo lelo yazana kei na fonction ya sénateur président ya groupe parlementaire MNC na kati ya Sénat et secrétaire général adjoint donc Molandi Nangai oyo azali chargé na idéologie ya MNC tozali kobenga ye Ratzinger donc chargé na orthodoxie
ya la doctrine ya MLC. Ezali mawa mingi ekuti biso na mokolo ya le 1er janvier, donc epesi penza molili na mokolo ya nouvel élan, ya nouvelle année plutôt, epesi biso mawa mingi po ekuti biso na contexte oyo tozali komona changement ya régime oyo ya abundeli po alternance esalema. Merci beaucoup. Présenter condoléances na famille biologique pe na MLC Mobimba na bakongolais nyonso oyo bazote reconnaître na mosala ndeko na biso Raymond Ramazani Baya asala na mboka République démocratique du Congo. Maman secrétaire général Eva Zaiba tupesi matondi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bongo, secrétaire général il y a MLC porte-parole il y a la Mouka depuis Basoko na province ya Chopo Mayete. Bandeko bazolanda na kanisi tolandi témoignage ya moko ya ba candidat na niveau ya province na biso kuna na ngambo ya Chopo alobi a dénoncé mon makambo ezali ebele parce na biso peut-être cause à la que ba limitation bazo tiame et sengeli ba limitation ezalate po ete batu baloba ndenge toloba ki ne bandeli peuple congolais azeli ba élection pendant longtemps et finalement le col est commis et sengeli quand même azwa azana droit ya kozwa ba élection et sengeli pe bato ya poni bandi mama pe bangonde bazala wana parce que bazo représenter bango Jean Médard tous en a invité na plateau to kozo malanga mo invité dans le studio hein na toi na plateau toi na studio au même moment tous au même moment na plateau toi na studio au même moment na kanisi moi mutu na mukie na invité na biso tozani na plateau to landi ba réaction et outil musika na ba kilomètre ebele awa na Kinshasa na ebité bozo déplorer ba même situation na Kinshasa ezakini ne parce que biso quand même direction générale enseigné eza pembeni hein to mona ki pendanga kitepe na terrain nanga momsupe atambola epe na kati ya batu na ebite ndeko Jean-Jacques Mamba oyo toyoki na ngambo ya province orientale l'ancienne province orientale na Chopo awa na Kinshasa bino bomona ki ondenge nini. Bon il y a liboso il faut koyeba que na historique na biso to pa ki ndeko Chibala oyo azali premier ministre aloba qui était Ndeko Kabila na opesa biso ba élection oyo na Congo ezwate malheureusement bapesi biso ba élection ezali chaotique soko zui Lukuma Mobimba ça veut dire ozui Ngalier Mobimba ozui Ozone Mobimba ozui Monga Fula toko beta masolo à 2 259 000 électeurs hein, 2 millions plus de 2 millions d'électeurs moins 2 200 000 Oyo Ozaï a plus de 1066 bureaux de vote aux en PVT. Parce que les colons à PV Batouba Signaka, ce qui va signer, c'est-à-dire témoin de parti politique pour certifier le résultat après comptage. La CENI qui nous a dit que Bazo Beng ça va PV en Afrique du Sud, Tozagi en retard à une semaine pour PV y a quitté. Pour 2 259 000 électeurs, il n'y avait pas de PV. Il dit que la Kisani, que Batouba Kei qu'on votait. Si ici qu'on votait, papier duplicateur est bimi. Ça veut dire que papier duplicateur, c'est l'IPV directeur en centre, président bureau à tché caché. Papier caché est belé parce que PV est à la quitter. Donc ça veut dire que en termes logistique, les meilleures élections Chibala, c'est un échec total. On a un élément de échec. L'élément de l'échec est allié au bien dans le taux de participation. Au Yebi, machine, ce côté de budget, bon, il y a machine au Ebima. Les alliés équivalent, il y a 120 000 machines à voter. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas bêta masolon, na qui machine zika qui est tout ça. Et puis, il y a yumbi, élection zaïté, na bouté zaïté, na ben zaïté, ça veut dire que la machine y a surplus. Et pas élection salamité zalaki. Tous 8 carences à machine, ça veut dire que va diminuer drastiquement le nombre de bureaux de vote. À telle enseigne que nous avons un bureau de vote, machine moko il faut ça à 650 personnes. Machine on est tourné sur Android, et ça le téléphone. Même tout le monde a un téléphone absolument moment mon téléphone est chauffé. Tous eu bug
électronique et belé. Mais pire, machine a la capacité T après Mboula Ndenge Beti, bureau de vote a tourné plus ou moins à 35%. Et l'Inikola qui s'est été, Naba Obalenge va voter, ceux qui bazali 100, kaka 35 de va voter. 65% va voter T. Ça veut dire que le président Fayulu Lera Kobima a élu Naba voix il y a 35% des Congolais. Donc ceux aujourd'hui 38 millions, on a tout arrondi à 40. Aujourd'hui 40 millions, on a. Et ça, ceux qui ont bimi président, Arobima président, et aux l'échantillon, il y a 14 millions. Il y a des Congolais sur les 40. Oh, tu as 40. Donc, il y a dérangé binoté. Il y a légitimité à présent de la République. Comment on pose à la assise confortable, aux décisions, la politique, le gouvernement, il faut la majorité. Majorité, c'est la majorité parlementaire. Toujours le bas, majorité, il y a population où il y a adhéré à la vision. Oh, tu as dit que tu as adhéré à la vision à la basée belé. Mais on a une élection. Ceux qui ont une élection, il y a 14 millions. Il y a bureau avant, il n'y a pas assez de machines. Ceux qui ont eu 80 millions de Congolais, quel que soit le président Kobima, élu par 14 millions de personnes, ça veut dire 30 à 35, topé 30%, même pas 25% de la population des votés président de la République. Et dans la carte, il y a 25%, il y a qui cité qu'il y a 25% en agnon. Par candidat, au moins un président de la République a élu par exemple la 10% de la population. Par exemple, on a 8 millions, on a 14 millions, Abimi premier. Sur 8 millions sur 80 millions, ça veut dire que sur 100 Congolais au Koutanaye, bateau va voter qui est. Sur 100, Barzalaka tam sous 10. Pour mon déco, Jean-Jacques Mamba, tant que vous pesa nombre de chiffres, est-ce que vous bangate que et déranger les résultats parce que le président Fayulu, est-ce que Ngambu Nabino vous assure que beaucoup soit vraiment batebele voter ba machine parce que Tozo Kota Ndeko Kabila comme ex-président de la République. Tozo Kota na 5 ans mususu. Et Sengeli ba Congolais to comprendre la nécessité accord à Genève. Les cités accord à Genève et Senga qui tozong en a 2 tours. Un président de la République, il faut aller l'une à majorité moko confortable. Là, tu as eu problème technique au Salamina. Beteli binoka calcul ya moké pour na roloba na binoté. Nenge na ba bureau de vote. Dans un papier, il y a un bureau de vote. Ceux qui au moins a 600 votants, 700 votants, on a voté 200. Ça veut dire qu'il y a 30%. Na robeta c'était comme on a 30% zali ba obasan rolaki. Mais tous a 40 millions d'enrôlés, 80 millions de Congolais. Donc en réalité, ils ont 15% de Congolais. Est-ce qu'il y a faible taux de participation? Ils allaient sur toute l'étendue à Mboka ou bien ils ont une zone peut-être à Kinshasa? Na Kinshasa, tous en a courant. Comment vous avez la stratégie? Na Kinshasa, courant, ils allaient, Moutorogo, Longwalemba, na 15h, 15h30, à Komina et Pétan, Moussou na Kitambo. Ceux qui disent que na plus ou moins d'infrastructures au Babelge Batika, pour Kabila Salané le roté. Ceux qui ont infrastructure à Babelge Batika. Biso toza na ba difficulté à boy. Na repeso kaya Kindele. Kindele ba centre lokola ba Saint-Maurice, ba faculté Kimbangis. Oyebi ba bandi vote na heure ni, ba bandi vote na 16h. Toza ka na kati ya Kinshasa awa. Na kopesa yo Jonathan. Jonathan ezaka pembe na ngai wana. Jonathan ba bandi na 17h. Ba kata heure ni. Mais na lobi na yo, ngai bato ngai totambola na bango na kosenga merci parce que ba salon na bolingo ba fourmi ba ezana mutu moko talalaki. Lui, a le 30 et le 31, Nazala qui n'a à peu près 500 à 600 personnes balali na ba bureau de vote. Donc balali na ba bureau de vote parce que l'élection est banni retard, ba vote les autres qui ba minuit, après les ba dépouillement, ba clôture, donc les autres vont à 5h du matin, 4h du matin. Question est de Jean-Jacques Mamba. C'est vrai taux de participation à Kinshasa est faible. Robi que l'infrastructure tout ça, ceux qui vont connaître la situation là, ils ont l'intérieur. Mais qui est la stratégie parce que tout le monde en 2006, 2011. Ok non, Kinshasa bazar assez, Moyoka boy est kuna 600 votants sur 700, moi on a 550 dans ma bureau de vote. Est-ce que dans monitoring Bossali, vous avez rassuré que la situation à Kinshasa tout faible taux de participation est allée un peu partout dans Mboka? Au moins ni Maramouane Salami, dans la politique dans le Congo, il faut remarquer le Moko. C'est que les Congolais ont de plus en plus maturité. Au moins, il Salami na Beni Boutembo, organiser l'élection ya bango moko. Na qui mutu monta kufi na Ebola, to mutu mo kufi na insécurité. Donc pendant l'action volontaire batu bazana pour l'élection pour contrôler le processus électoral.
la volonté à changement, il y a 95% des personnes les plus pauvres du monde. Parce que dans Mboga Oyo, tout ça le plus pauvre dans le monde et 95% de la population a frappé la pauvreté. Donc, il y a une question l'ensemble du territoire national, ok, dans la province orientale, Kassai et ainsi de suite. Tu as dit que le problème logistique se pose ici. Mais na mukie o bazu chance à voter, ba opé bazu chance à voter, bazana bo kengeli ya maponami. C'est-à-dire to telemi ato ko kengela maponami nyonso to yeba e ko suka ndenge nini. Ya soro bande ko balandi ya Radio Liberté Kinshasa balandi ya CCTV tozo poursuivre spécial élection na mokonelelo to ko tenter kala tête aux bande ko musu na nzela ya singa na kati ya ba province pour me rappeler cette situation ndeko soko ko zo la biso déjà ndeko ya badolite awa tozo zwa honorable Alexis Lenga yepe azana ligne akomeka pesa biso situation na mboka Gemena. Alors honorable Alexis Lenga walenga mbote. Alors, on a en direct dans Radio Liberté Kinshasa PCCTV, on a une émission spéciale élection. Est-ce que les autres, le 1er janvier, situation élection dans Mboka Gemena, surtout pour la Sidou Bangi Bimba, au moins, est-ce que vous avez déjà la possession de PV, compilation ici, est-ce que l'on qui affiché devant le bureau de vote? Rappeler tout simplement que l'opposition a bien qui m'a à Nanga. Que y a le tia mboka na mobulu et yango ezo salema parce que na sud de Bangui na sali campagne de plus de 5000 km kokota kozonga depuis tokomi na ntango ya momekano biso tolaki machine à voter tolobi tokende na dernière minute tolobi tokende mais tomoni mabe nyonso oyo ya machine à voter. Donc, l'information que vous avez fait, ça a dit que machine à voter, et donc ici, il y a des mines à Sima. On a eu des bénéfices pour la voter, dans la campagne de Kakuna, pour la motonaïe, et ça a été une impossibilité totale. Moi, dans l'intellectuel moqué, de Bangolo, à Meki, pour la coco, Tararène, tout ça. Dans le but que ce que il y a ici, la communauté avec moto yango ayebi makambo yango malamu te ezala bulletin papier ezala ndenge biloko na bango basali wana ya ndoki wana machine à voter esengaka ifo moto yango azala assisté na moto na ye asunga ye. Donc basali système ya verrouillage que moto oyo aboyi koya na machine assistance kiaya na moto na ye ils ont verrouillé balobi que non il faut kaka bato aseni. Or information mosusu akina ezali que ntango basali test awa boyebi que MLC aza na expérience électorale plus que moi baparti mosusu ntango basali test awa balongoli bato nyonso ya MLC nsidolungi ke baza na kati ya bureau de vote te. Et nous comprenons maintenant que basali biloko wana ke soki moto aye azala assisté te bakende na machine ke balakisa moto comment voter parce que tolobaki que le vote est électronique parce que l'appareil est électronique. Zali constat liboso on a koloba que l'assistance il y a d'autres de participation za monté dans la machine ou et puis c'est là que malamu pour battre les côtés et aggraver situation nami balé machine population a eu du nombre de machines parce que ebongi ndenge eyaki bakoluka moto aseni na niveau provincial secrétaire exécutif provincial na devant bateau parce que tu fais nombre de machines où tant que on veut faire un bureau dans centre de vote c'est un nombre de machines le nom est pas que la machine mosusu babombaki yango na bandako ya bato pour tango vote ça le makuna entre temps bango bazo voter na beaucoup tout la kati ya bandako na solo na preuve que na nzela ya secteur ya Mbari bakangi lobby machine moko na kati ya ndako ya moto azali bazo imprimer ba bulletin ya bato ya FCC ezali trop grave na kobakisa koloba ke ntango ba irrégularité ezoleka na centre de bureau de vote chef le centre de vote ntango baremarke na irrégularité baye koloba abimisi pistolet basaisir pistolet bakangi ye mais na nsima mwa moke moto yango ya seni a se retrouver na centre local de compilation
ezali parodie ya élection. Est-ce que la maman a sikoyo suka ebakisi ya suka koloba boye que partout dans le secteur, c'est-à-dire que oyo ezali na territoire baboyi kopesa baprocès verbaux na mwa centre-ville de Gemena lokwa moye basala autrement eza te bapesaki baprocès verbaux elingi oloba ke koboya kopesa babulletin de procès verbaux elakisi ke bacrée trou noir moko oyo ke makambo bakosala na centre local de compilation toyebi te yango na population azali sikoyo kofungola miso mpe azali tension ya population bati komata ke soki ezali bongo soki ya solo makambo oyo basalaki na loi électoral mpona kokotisa machine ya vote mpona kokotisa makambo ya solo elakisi ya solo sikoyo ke nanga na kabila bango azali baresponsable ya makambo nyonso oyo ezoleka na koloba mpona kosukisisa na motuna na yo ke makambo etali baponami oyo lelo ezali koleka ezali plus grave ke baélection oyo ya mibale eleki 2006 na 2011. donc tolobaki na boma ya lelo boza na bapeve na maboko te boyebi makambo ezoleka te c'est ça baprocès verbaux eza te surtout na geme na territoire mpe ezali bongo soki na Congo c'est la même chose oke na nani balobi bapesi instruction formelle bapesa bato baprocès verbaux te. est-ce que entre-temps banombre ya machine oyo wana ya koyiba nombre nango na ndenge ekoti eza na bakandida mosusu bamoni bango jamais babatiki na mboka ya bango ti bakamati nzela bakei eza na oyo mosusu lokola bapesi dakisa na machine oyo babendani na kati ya ndako ya moto epuis population la nazoloba na secteur ya mbai oyo ya territoire ya Gemena donc baki kokuta machine na ndako ya moto bazo remplir candidat Shadari na baoyo ya badepute na bango baza populaire awa te baza moto ya population te. Par exemple wana ezali clair mais est-ce que baremplir élément clair baremplir barésultat na bango barésultat batia yango na kati ya baurne oyo ezali officiel ou bien bakangi et puis finalement bapanzi bilité yango basifi pas koremplir mpe oremplir mais kokotisa yango sikoyo na kati ya urne bango bazali koprofite na ndenge machine erekile bato mingi mpona kovote parce moto akoya alobi na ye na moto na ngai bapensioni yango balobi okoya na moto awa te biso mokonde tokolakisa yo soki okote nani mais imagine bato mingi bazongi nsima bakeietozoba ke basalaki bongo mpona nini basalaki bongo parce que bayebi te baza na baka bato baza ebele te me baza na machine na bango oyo bazo remplir exemple oyo napesi na mbari ke bakuti moto azotondisa mpona bacandidat ya FCC kobanda na Shadari. Merci beaucoup. Un exemple clair et on a saisi les machines, bakangi motango. Donc un exemple pour que ce n'est pas pour rien que l'opposition a bien qui makambo machine wana. Merci. Fait yango avance yango toujours bakobatisa na ndenge. Merci. La bulletin de vote a fait par procès verbaux, c'est-à-dire les conclusions à vote bazolinga kopesa vote sur papier. Quel que soit ndenge apa bato basali pression nini bazopesa yango te. Merci beaucoup honorable Alexis Lenga. eloko balengeli yango wana ezosalema. Merci beaucoup honorable Alexis Lenga bandai ko intervenir depuis Gemena na Sid Ubongi. Merci pour na témoignage na yo. Oui mais pour la bososoli na nzela ya radio liberté tolobi boye parce que argument mosusu ya bato tant bazobi ya kopesa procès verbaux bazoloba nini balobi o capacité ya machine énergie esili tant majorité de défendre les machines de la azoloba que non machine ya la capacité autonomie ya énergie ezali na 72 heures mais bafungoli machine babandi vote na retard parce que matériel ekomaki na retard mais comment autonomie ya machine ekokosila merci beaucoup. La défense la bango balobaki que avantage ya machine c'est-à-dire que moto nyonso aza témoin na kati ya bureau de vote akozala na bakoimprime ye résultat. Merci beaucoup honorable. Partout mpona kopesa TV. Merci beaucoup, message est passé bien.
azali komona pe tolobi que na bavote oyo etali secteur tozali pratiquement dans un trou noir pour bavote oyo akopesa baprocès verbaux. Merci beaucoup. Et puis bango moko merci beaucoup. Merci beaucoup Alex. Merci beaucoup honorable Alexis Lenga on a intervenu depuis Gemena chef lieu à province ya Sidou Bongi tozonga na studio na ba invité na biso ndeko maître Yiga uti pe kokota ndeko Jean-Jacques Mamba tango zolanda situation ya intérieur mboka c'est pratiquement situation vous connaître na kati ya Kinshasa finalement to ba eza élection ou eza nini eza mascarade. Bon oyebi to souffrir mingi nayoki nalandi ndeko honorable Lenga na Bokebi na situation généralisée. Il faudra, monsieur Nanga, ceux qui n'ont signé l'évaluation Zalaka, mais comme ça l'évaluation. Moi, je pense que le gros problème, c'est qu'ils prennent la machine. Ça veut dire que la machine, il y a qui un nombre suffisant, il y a ça qui va fil, et ça qui va voter, et quand on est procès verbaux, et ça quand on impréparation, amateurisme. Tu as dit une année, 2 ans. Ça veut dire que la bande de Guana, tu as 10 ans. On sait la biche élection donc ils allaient au Mogo ceux qui ont topé sa singawa na batunyo so bazali na mboka tolongwe na Gemena toko kende Kivu toko kende Bukavu Lubumbashi tout ça toko waka masolo parce que biso mo na kati ya Kinshasa tozui PVT ça vient na le bano bazo ba papier duplicateur bazo tcha ba caché ezali likambo ya Sony makasi mais bon. Il y a maître Higué, peut être au quota aux candidats députés MLC na Gombe, élection c'est Syrie, peut-être autant que sur le côté, c'est candidat 35. Oui, très souvenir. Constant les années na nouveau à Gombe. Est-ce que Makambo l'équipe moi bien avec un centre d'investissement? On n'espère pas que Makambo va connaître l'intérieur et les capés na nouveau à Gombe. D'abord, je tiens à féliciter DG Mamba parce que machine effectivement est compliquée mais à la base c'est ni permis qui n'a plus propre piège naïe parce que bango base là qui bisoto boycoté mais malgré la difficulté à bateau mais population congolaise ba pointa qui ka bateau ya bango parce que là vous intéressé à nini tant l'élection so salema moto nyo soto azobima azotanga kombo ya candidat président na ye azotanga kombo ya candidat député national na ye na député provincial na ye partout nga na Gombe nazangi na ba centre ya Gombe na yoki kombo ya ndeko Mamba na yoki kombo ya ndeko président Fayulu mais nga ya mbangu pona 2 éléments. Premièrement biso ba candidat notamment ya Lamuka na MLC tozaki na moi respect ya loi. C'est-à-dire, et si l'élection est au Salema, tous ont respecté les normes. Mais je peux vous dire aujourd'hui, jour de l'élection, ils ont des candidats, notamment certains bourgmestres. Je n'ai pas caché, il y a Gombe, parce que il est mes alliés. Il y a la campagne pendant le jour, il y a des scrutin. Au vu aussi, il y a agent renseigné. Parce que nous avions quand même des témoins. Vous avez une simple allégation, vous avez la preuve, image des alliés. Nous avons des témoins. Nous avons des témoins. Il y a même dans le centre, il y a IBTP, parce que réseaux sociaux, il y a quand même un de nos témoins. Il a publié, pour l'eau, il y a un candidat dans 4, il y a centre, il y a vote. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je ne sais pas ce qui est aux Aouabé. Donc les autres, ils sont permis de tout. Et ils accompagné de Bango. Tout accompagné Bango. Nous disons non. Premièrement. Deuxièmement, on a constaté qu'il n'a habité par quelle magie connexion entre certains candidats n'a pas agent et asséné. C'est-à-dire, il y a certains agents au Bazosala n'a pas bio. Bon, je ne sais pas, moi, j'ai un simple candidat. Hein. Mais au bureau un candidat au hasard des témoins pratiquement en relais en communauté donc ils travailler en harmonie totale na ba gens au bazar na pour na vote na citer même cas fleuve RVF site RVF. Comment pouvez-vous imaginer un candidat partout hasard pratiquement la vote mais dans un bureau de vote vous allez vous retrouver au comment vote un seul bureau hein, ou 2 vote élevé, voix plutôt élevé. Et bien, mais na enquête parce que moi je suis de la Gombe. Je suis de la Gombe, j'ai mené mes enquêtes. Donc on se rend compte que non, bazawana parce que ces candidats de Moutoazo qui va comme on a pas agent à Séni. Va travailler na compte à Séni. Bon, je sais pas, est-ce que Séni a ça qui appelle d'offre que ba candidat boye la biso batou ou comment?
Voilà, ce sont les deux principaux problèmes on gagne dans la place. Le problème coûte nango ou alerter PCNI parce que ça la Kinshasa ça la Gombe. Oui. Hein, bah toi intérêt pas difficulté peut-être parce que quoi atteindre ba conscienceité, quoi atteindre ba institution ba tout ça mais bino wana Gombe. Tant au moni candidat au cité bourgmestre ya Gombe. Au moni ba na RVF na centre ya RVF ba côté. Est-ce que vous alerter CENI? Est-ce que vous saisir justice? Est-ce que vous ici ba toujours au Kangaba? Raison pour laquelle nous sommes d'abord ici na plateau na bino. Et d'abord na plateau il y a Rally qui est CCTV. Je pense les lois ouvrables étaient. Mais nous prendrons des dispositions pour tout ça. Moi les autres qui étaient bino hein, ils ont croire que l'embisi bino wa muké ba candidat la muka MLC. Bon, et l'embisi bisoté parce que population au baiki ko voter biso ba yebi o ba votaki. Yango awa na profiter na micro na bino na benga na ça l'appel na CENI. Na benga bon sens na bango na CENI parce que nanga azawana aza ko travailler pour na contribuer aux Congolais pour na intérêt ya ba Congolais notamment biso ba candidat parce que oyebi nanga sali orgueil mingi je pense dernièrement tango ba candidat certains candidats présidents ba kutana kanaye alors abo matin o aza d'accord te na makamnazo ba abima ba futur président. Moi je pense il est temps la population congolaise n'y surtout partout bazali ba yebi ba tout ba voter 2 jours ba kati biso côté ba résultat enfin tout se communiquer je sais pas qu'est-ce qui se passe mais ba témoin au bazar place na ba centre de compilation ba témoin bazali il y a un problème je pense na uto ko yoka général ce qui bousculer moi mon quai aux ba documents eux ça pratiquement l'invitation qui n'a pas authentique parce que ça na logo ya CENI mais on peut retrouver quelque part bah document on a invité ceux qui dans les canaux radio ceux qui télévision peut aller ils ont même pas na TV na radio ils ont compté même pas ba signature ba chef de centre ceux qui ba témoin ba vigilant notamment biso na Gomba ba témoin so azaki vraiment coriace ba bousculer finalement ba obimisa ba document ils ont porté aucune signature ya CENI. Oh biso to après ça ba document to après ça ba PV et par rapport à ba témoin élection ici au Salema bah chef au centre bah comment qu'on exigeait 6 témoins par salle pendant que exemple nous avons 50 candidats ce qu'il faut témoins à la main comme mais bon accepter que tous en a 50 candidats témoins mais peut-être capacité à salle capacité à salle les qu'on permettre en tout cas n'a droit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ce qui capacité à salle les amouqués est à bisoter. Ils ont engagé CENI parce que pour qu'on soit 6 pour la capacité à ça les amouquer mais bah oh bah bimi parce que c'est 6 c'est pour 50 candidats 6 témoins donc au moins 35 candidats bah on va témoins on va continuer à baser pour les candidats na bango est-ce que bah on attend bah rapporter enfin toi distribuer les résultats bah moni kuna parce qu'il y a 50 candidats ils n'ont pas ce temps là est-ce qu'on voit Gombe nengo tamboli moni tu vas si déjà musala yo ya afficher les résultats yo so tozana tape ya compilation c'est comment. Oui, certains sont très bas. Si, même si ils ont évolué, ils ont continué à vérifier parce que c'est ok jusqu'au bout. Parce qu'on sait ce qui s'est passé le dimanche. Enfin, vote population congolaise peut habiter à Gombe. Donc nous sommes sur ça, nous avons vérifié. Donc, Jean-Jacques Mamba, il y a réalisation aussi donc clôturer spécial élection, il y a mon lelo. Na éviter sikoyo batémoin na bino baza toujours na terrain contre ça musala ou bien finalement face na obstacle bozo kuta nango notamment refi on peut ça bino on peut ça ba PV bolembi bozo zela ka conseiller non c'est-à-dire que tout autre le bête okenda monti na suka oyebi batwana ba retarder ba vote ba yebeka ba kinwana ba mbula wana là ba retarder ba vote ba kene bandako ba comprendre te ba balala na ba bureau de vote donc ndenza bongo et là on est sur la souka non dès le babou vraiment nana na batumo ba hotel na bureau bazo kende ko zoara ba résultat ba kende ko zoa so bolobi machine ekufi donc ba vana so bon sa machine ba zela no bon sa machine ba sala ba tour donc à un moment yo je pense que ba congolais va comprendre que mboka na bango vie na bango est comme nécessaire en 2019 vie à ba congolais changer et nécessaire bo sonio to lati baro bengana biso na Brazza baro bengana biso na Angola toni le pays le plus riche d'Afrique mais kaka nzinga na biso ba pays za ko se développer biso to tkeli bato soni na kanisa ba Congolo balala ki ngana na 600 personnes balala ina option de 600 personnes na numéro na ko peso ba numéro bengi bango siko le temps bazola la wana ya mbongo te ya promesse te ya posaka ke lobby bacha bato la muka ba voter ndeko Fayulu mboko yo to changer pe mamuke to lembi depuis 1960
tozalaka na président moko compliqué oyo aza pacificateur o abimi momemimaki abia momemimaki te o révolution de la modernité tala malobe belé mais résultat na terrain zéro siko to lobby il écoute ajouter partout place dans la zone entre le monde à 5 mais de rechange mamba wana yon deux le bas celui peut tu ami ba témoin na bango peut-être Jean Vedar ba le bongo te et consacré au moins tant des appels tu auras même des appels et aussi sa émission tu auras même des appels et de voisins en ligne. Allô Mbote bengi wapi? Oui, Mbote papa, bengi biso wapi préoccupation ça. Bengi no apporter avec Guinée. Là le bagage que par rapport à combat où tu vas dans le terrain entre le Kanakash. Et maintenant signaler ba bio au monde que bitumezake. Au niveau la muka administratif cash mawa, de la 2000 voix base comme base je dois côté la bouca tout côté à cash bon en plus on a niveau comme tout votaki afficher la PV la PVT la papier donc il y a quand même afficher la validité il y a papier wana examen merci merci beaucoup vraiment et par libota bimba bon mutuno tuni wana préoccupation na biso eza peza mo mingi pona kotala ba résultat élection c'est salemi kotala o bino voter ceux qui kozala vraiment kozala programmer lobby parce que ceux qui ata ya ngote quelque chose affiché 1000 3000 mais ceux qui s'énervent misila ko musu kozala bien té et puis je me da bon voyez si ko o bino voter ezala moto ya lamuka moto ya cash o moto ya FCC moto na moto veiller place ezali ke voix wana ezala respecter c'est nebi bisa yango nazo ba extrêmement muke na likambo lobi lamuka na cash tozawa pona bitumba na lamuka na cash te bitumba ezate tozali wa pona ko veiller nengo lobi ba résultat oyo peuple congolais a voté tout monde ba voix ya peuple congolais et refléter réellement pour ça peut motema ya peuple congolais donc bitumba ezali te bitumba ezali te tokende soki ezande ko Martin Fayulu azwa bokondi soki ezande ko Tshisekedi Félix azwa bokondi mais bino moko peuple boye binani bo voter banani bo voter pe yango nde posa na biso ezali te ko sama ndeko dudu osala ngasi to so ba inviter ba to clôturer ba inviter to zo mo 3 personnes o bazo za en ligne va pesa pe ma contribution parce que ezali spécial élection réalisation Bolivie sur mon muki. Allô Mote papa obengi biso oui Mbote obengi biso wapi allo tozolanda yo obengi biso wapi ok donc ya mande komoso za en ligne allo ndeko soko bengi za na poste récepteur pembeni allo Mbote obengi biso wapi papa Mbote obengi biso wapi préoccupation na bengi na commune Makala oui oui, si nous avons papa, nous avons fait une proclamation de la Senko, non la CENI. Parce que la CENI a tout le monde a besoin de commis d'affichage. Et c'est la Senko, l'objet qui est en monde de merci beaucoup. De quoi ça que ma maison le ndekeni, ce que je montre montazo, ça la confiance institution sénité. A comme ko se fuya bino, basango ne baloba. Wana il faut autour d'andanga, so ka yukelo ko ndengo na zo mona ndengeni. Pour moni na bamboka msusu. C'est le ministère de l'Intérieur où il organise l'élection. Ça veut dire quel que soit le ministre dans la famille politique, ni bazan a serment, il y a respect à la Constitution. Marama maponami basaka na kanangote. Omoni maponami za, c'est une mboka mobimba o babenga la démocratie. Ce que zene loko batala kana bokebi pe bachaka bato bali na bayele pe na bwanya pe na tobenga na probité. Il y a la marama maponami. Donc ndeko wana zali na position moko o plus de 80% des Congolais bazanango. Ça veut dire que tant au moins mutazola la na bureau de vote. Abini banda tongo ki alali kuna na mabele a titongo ilingi ko la ki sa confiance ezalité. Alors ce qui moni l'état na kati ya mboka bato bazali sous na confiance na pouvoir organisateur tel ko la CENI topé gouvernementé, ça veut dire que mboka za la kao. Donc ezali pas si mingi ko yoka ndeko azozela na résultat à 5 ans pour aller bien que résultat CENI au CPL ça a été. Merci beaucoup de journaliste. Mais nga awa en tant que leader, nous avons interpellé plutôt population. Parce que finalement, tu acceptes que
makambo oyo toyebi ke za biso tolobi totika kaka. Cette fois-ci moi je pense bino bato bande ko bolalaki na ba centre wana pour na kozela ba résultat oya bato bino bo votaki bo mitika te. Soki seni asali nungu moi je pense il faut bo mi prendre en charge. Na repère exemple lettre na Gombe awa. Parmi tous les 50 candidats, il n'y a aucun candidat qui a fait 10 sur 10 na centre moko. Vous comprenez? Mais la 10 sur 10, ils ont un résultat. Bateau qui a été témoin. Tellement que le bureau comme Zotambola, comme M. Zotambola, Mimi, Babide tous à l'attentionner na yango. Donc, bango déjà, il y a des résultats à centre. Ce qui lobby, c'est une espèce autre que Bango Bazanango. Et c'est bon, il faut qu'on ait un maboko. Bon, parce que ça, c'est ni. Moi je pense, appel Yandeko tout à l'heure, à l'église catholique. L'église catholique, bien sûr, il y a observateur. Mais on les a attitrés, ils ont saigné. Alors, bisoto fongo la nanga miso, ayoka soni, ayeba que, azo sala, na mbongo yaba contribuable congolais, ce pays appartient à tout le monde, à Kanisate, Gezaka et à famille, parce que Tokotika a été cette fois-ci. Eh bien, Bandeko Balandi, nakanisi Jean Meda, toujours que muke pour na koma na suka, régi assez à sali biso signe to déborder largement. Toujours le barak était programme mango, ezali programme ils ont continué. Ils ont continué, mais nous avons continué pour tant la mois à ça la biso zawana. Na moto tika na 5 minutes. Ndeko Jean-Jacques Mamba, est-ce que tu vas comprendre depuis ça c'est bachai parce que makamusu ya mwana autant somono Jean-Jacques Mamba va voter la lukunga ou il va voter mais après les résultats il faut compter Congo Mobimba, c'est aussi notre logique. Est-ce que vous êtes pour expliquer la population à comprendre yango? Na beaucoup syndications ezali boy. Na o Italie national par exemple, ça ezali na 1%. Ça veut dire ba calculer la ratio na nombre de votants. Ndenge ezali boy ba ozoloto Mbandaka, Gemena, Kinshasa, Kisangani batali ba o ba voter, ba jui ba calculer 1% na balbi bo ba tout 10 millions ba voter, ça est comme 100 000. Nous avons 35% plus ou moins sur 40 millions d'habitants. Donc, seuil est conagé autour de 140 000. 140 000 euros à la seuil. Qui a été parti politique, où est ici 140 000 T. Attends, un candidat, qui va voir moi, un candidat, à l'exception, ceux qui a joué la moitié des suffrages exprimés dans Katia, circonscription à siège Moko. On a exemple. Moutoumou Azanet Nagemena, Maman Caroline Nagemena. A joué 20 000 voix sur 30 000 votants. MLC Azwasoy, Yazana et députés. Donc, il y a déjà de ces félicitations. La Bisso Botozo Sambela, ma bonne délai aussi la décision samedi, pour Bisso Botozo Sepela. Alors, Tolobi, na o Italie, si quoi, circonscription à siège Moko. Ceux qui ont atteindre la moitié, il y a électeurs, il y a vote, il y a électeurs dans la circonscription. À table pour atteindre ceux qui étaient au mini député, ils ont rendu compte Ieli. Nangiringiri ajuba voie belé na provincial tous doit ceux qui ont la moitié yangiringiri a commis député. Alors va résultat yo pesa te oui binde ko nangai c'est là témoin c'est j'ai pourquoi ça na MLC ça na UDPS to qui était na Kingabo azana 30 000 voix no nenga azana 30 000 voix ceux qui 30 000 voix constitué la moitié il y a Kingabo abimi na député même ceux qui UDPS c'est justice. Donc les ali principe dans Betika pour élité na Beti pays UDPS. Attends UDPS na je et en gros fiabilité maman Caroline a joué Seigneur le baté. Il a joué déjà. Bison de tous la Seigneur le baté. Il y a encore un qui chasse ça ou avani na ye avani. Ne bon moni na ba afficher. Merci beaucoup Jean-Jacques Mamba to komi la suka eza na kungu kuna tozui ba dolias bande ba bengi biso ko biso bakangi un candidat député ba pesinga comme na kotanga te azaki a pleine opération ya koluka ko foto ma machine et sali malamu te azali campagne te bakangi bon mais ko tanga ye baba yo tangi me ngana tangi te mais tanga na yo ngana za ba réserve na ngana ça journaliste aux informations oui justement journaliste a géré na kungu toyoki yango en tout cas 2-3 fois bakangi mutu il faut kenda makala bon nous espérons que justice to bakangi ba kosala musala ndenge lokobani toki malheureusement honorable lenga utu lobake bakangi musuna mbari mais à se retrouver la centre de compilation si toi bimisi mundoki lenga lobi bon c'est quand même voilà makala 20 ans de prison. Comment ça mais tentative de merde alors même quand ozo kapela lukunga wa boye za na funa za bani ba député zéro voix
mais Don Bosco toyokaki moko ameki bakangi et puis c'était toujours population kangi vraiment Congo central même chose national voilà bakandema Isabelle mais sinon biba bakanda boko mango hein boya ngona seni absolument constituer et ko bino ba contentieux. Merci Jean-Jacques Mamba, candidat député national na Lukunga. Merci papa. Bonne chance. Merci Maître Ig Gelezi, candidat député provincial na Gombe. Bonne chance. Merci. To sambela kelobi na ndele tout dimanche ou après dimanche ko tala bino ba député. Bon jusque là c'est na ba ki ba résultat provisoire ezali le 6 janvier to éviter est-ce que vous la présidentielle là législative programmé ko dimanche prochain c'est même jour. Ah voilà. Qui le 6 sans internet. Et puis même bango seni ba travailler comment? Merci beaucoup. La réalisation, il y a Doudou Montiri, Romain Makonda, Moron Djambé, Ndeko Mususu, Bazaki na régie à radio, P régie à TV. Botika l'a toujours branché na Radio Liberté Kinshasa, PCCTV, Tokozong la Bino Suslo Bilokoya pour la spéciale élection. Merci Maya. Jameda pour nous clôturer toujours ça bande ko ba landa biso que émission eza ko continuer eza série à émission ba émission to bandi pour na ba makambo le ba mi modèle le ba mi boye to ko continuer ngo team ko le ba ko sala publication chaque auditeur a la brancher na la émission jusqu'à ce que to ko zala na ba résultat au Seigneur ko pesa biso na ngo to le biboye bande ko alamuka oyo bande ko alamuka bande ko ya MLC bandeko même ya cash oyo bazana ba préoccupation même bandeko FCC toza média toza presse tofungoli porte na biso pona bandeko nyonso baya tokoyamba bango ozana makambo akoloba azana ba dénonciation et ko sunga seni na kandi seni osala mbalo musala malamu. Merci beaucoup madame Maya Maté, merci pe tozo senga pe bandeko soko filmer ta vidéo au quoi réseau zate yaka na ngona CCTV otike la biso ozana preuve kangaki mutazo yiba machine ou quelque part kangaka la photo ou bien soit image vidéo yé la biso na CCTV toko récupérer yango avec ma preuve toko ko lekisa yango pe pona ko sunga ke ba to ya seni pe l'état pe merci de tukutani lobi lokoya pour la spéciale élection na Radio Liberté Kinshasa. Merci beaucoup et au revoir. Merci à la population de Gombe. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.